Ça va, papa? Ça va. Après, oh, je suis deuxième après 25 ans, il faut mami. Oh, il y a brigade. Il y a des cantonniers professionnels à Beto Nabek. On a toujours la libanda. On a une volonté. Ceux qui m'ont dit que mon salité, mon sala. Azate. Ceux qui m'ont dit que salité, mon sala. Azate. Il y a un monde qui m'ont dit que ça. Oya kosunga biso asalini asunga oya kosunga biso asu asunga oya kosunga na ete ava avanda oya azala mutema malamu asu asungi biso tosala na volonté na biso parce que tomoni ke mutema mabe eleki biso mutu tozalaki bomoko mika mimbwa tulekela komosu tuvumukela komo me ba oyo bakoma na Kinshasa bakene na poto ekoma bango bakoma bambuta bango bakoma baboyi donc ufale lombasi donc ekoma kaka balukelo ba problème itifi po basala yo mabe me bolamu no moye bayeba ezate biso tolala na libanda lelo tokokisi combien de semaines? Une semaine. Tokokisi combien de semaines? Une semaine. Une semaine. Batu botala kuna ba mama bangwana kuna bazo sukola na mai kuna bazo bongisa biloko. Une semaine. Ha? Na maya eba. Na maya eba. Yango wana siko biso tozo konyo beto konyete to continue to matisa ngomba yuba o ngomba ya yuba poto mata nambe tozo continue kana musala yango to continue o ya kosala asala o kosala biso asala biso o pe bakoya bamoni bakosasosier bango pe bazwi kote mususu basali mudamu kinsuki mateki te banwa boyeba kaka mabe na biso me bolamu na biso boyebi te bongo bino bozanga mabe bino kutunde bozana mabe koleka ya mabe na bobomba ya bino bofiniki mpona ni bolingi bolamu te njelo oyo boye plus de 20 ans ekangama nango efungwami te alors yango wana sikoyo na volonté na souffrance ya bato ba volonté na ba machine banyoka minene ekangama na descendre